Nazayine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bandeko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote bisika nyoso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino pasi pe ma na République démocratique du Congo pambate mai o ma koleka ezali pe ya kitoko te mai o ma koleka ezali malamu te pambate na Est République démocratique du Congo kuna pe ba ko bina likolo mususu makampe ko tambola lolenge mususu a pe na kati ya capitale makampe ko tambola lolenge mususu kasi toko kamwa gouvernement na biso oyo penza olie esokipe nanu na makambo ya kopesa kimia pambate tozali ko kele bongo na le 30 juin oyo ezali bongo na lipanda la biso kasi lipanda yango penza tozali na biso kimia te pe toali ko yeba te si tozali pays indépendant ou pays dépendant pambate mai o makoleka mazai pe malamu te Est République démocratique du Congo eko kende malembe po ete bato bayike nana ndenge ba ko sala concertation ya bango ndenge ba ko kende ba ko pesa ye maboko abali ko zoesusu etuluku ya bato abali ko zopela etuluku ya bato po ete na botalisi bato bosembo wana nde bomoni ke bato banso bakomi ko sepela la ye kasi bilo banso bomona ki sortie médiatique ya mona mboka Bemba Gombo lolenge oyo alekaki bongo na Top Congo epesi retour moko oyo ya kosakala te bato balobi lolenge na lolenge bato penza balobi na lolenge oyo longo bani te yango biso sika ape l'océan du Congo tolingi to analyser pe la mo lolenge na biso équipe pour la terre les États-Unis d'Amérique na mana ngala kunya dolangai yanga mo continent Angleterre il a mis des détails que tumbakane ko tobokela lokole fampeka to na Aken maman la chabienne maman sociale na Aken to mekana ko analyser au ma missionnaire na place ronde est-ce que penza maima so mona mboka Bemba Gombo alobaki est-ce que na ngonga o penza mona Bemba mwana mboka Bemba Gombo ko ko loba yango lelo soki balobi bakanga bato nyonso bazali complice yana ba okanga Bemba te Bemba azalaki na 1+4 nana Bemba yebaki te kazalaki Rwandais lelo nde Bemba linga talisa biso ke na azalaki Rwandais tokoyoka bino ata moke te po bino bato bokoteli biso ba Rwandais na mboka mwana mboka Bemba Gombo sala rébellion mwana mboka Bemba Gombo toyoka lolenge nini bato batutama na maboka toyoka lolenge nini makambele kaka soki balobi kokanga na liste wala Bemba Gombo bazala kati bato bayike bazali na kati et puis la lolengo bato pe bazali kokundwela biso ba nationalité yango bandeko na biso c'est que Congo gouvernement kala bapaya c'est que Congo bato ba ko kambango peda mona mboka penza ya vrai azala te elle bobele bato bapaya po ete la 1+4 wana bazalaka Zarias Rubero bazalaka papa lango akufa wana na Zaidi Ngoma pe asonam bazalaka Bemba Gombo bazalaka lisusu suki na nyango ya kobosa bakonzi yango ya bango bazalaka bango baso wala ba nationalité la bango za bobele douteuse ba ko baki bali ba kambia ya ye ekolo Congo te bazali penza ba kambité plutôt bali pe bana ya Congo te y compris la mokonzi wa bango na tout tolo ka boko ba na boko kotolat ya papa Denis na wana ye pe balobi azali kaka Rwandais moto apesaki bango ba kombo wana abima entre guillemets mais tomoni bayaki la suite nazaki na interview moko boy o na moni Mzee Laurent Désiré Kabila ba ko poser ba question vis-à-vis à mwana na ye na makambo ko esalamaki na nzela tango ba ko ya balobaki abomaki bato na oki ndenge ako défendre papa akoloba mwana ye bino bokoloba mwana ye te sika tokondima bino to tokondima papa wala toza kolongola nyonso wala ezali ba échappatoire tozali kosenga la bino bobundela Est ya République démocratique du Congo eza balkanisé Est ekei Congo ekabwani Congo ndenge ezali wana bakokomisa kala te Goma wana pays ba Bukavu wana komi ba pays mususu
Entre-temps, bino bozali awa pour na ko dénoncer, pour la koluka identité, ya moto oyo bosali na ye pendant 18 ans. Ya moto oyo bogumba melie mokonzi, ya moto akabeli bino mokonzi, pe bo reconnaîtra ye kabuya CG ya IDPS aloba yango. Natalia Monica Abisso aza crédible, aza mutu malamu bokumisa ye awa. Bilili bizali tokotika la koyoka bino te na dossier wana. Pe ezali pasi pe mawana lolenge oyo kaka bakongomani boli kobotela bato mosusu bakongomani. Kopesaka bango babikolo misusu soki bakoloba sembo. Nayebi te Paula Makamatali mwana mboka Christian Lusakwenu. Ya solo pa la koyo kolobela ka bakamna bango te po bango bakaba privilégié. Mais po ete balo bazali mona Rwanda na douter yango pamba te ngai na sololaka na esik da bandeko. Naloba lokola ya papa ya Christian Lusakwenu. Ba o ba yebi mama na bango doki ba belle sœur ya mama na ye. Na sola kala bango. Mama ya Christian Lusakwenu ali mwana ya Congo Central. Ali mwana ya Congo Central. Mama na ye zali mwana ya Rwanda te. Soki boyini pe mutu bolo ba makamune kaka o boyineli ye to bo critiquer kasi bo bambele bikolo te. Parce que morphologie la biso tozali kaka la bilongi yango ya biso ya milai wana moto buso ko kutale bolobile mu na Rwanda baza Rwanda te ali ka Congolais ya biso. Mo pepe yango te to ali bipai na bipai. Mais Paul alikamboliteli mama ya Lusakwenu wana penza na yebi bato oyo bazalaka na bango. Mama wana azali moto ya Congo Central. Bolukela eta mususu esika mususu. Mais pour la maman na été. Soki pe lokola bakota ka kala. Mais maman na ye azali moto ya Congo Central. Alors na keisika na mai o mazali ko sala mangala zo yebate. Ela ba Congo mani mususu bali pour na. Ela ba Congo mani mususu bazali pour mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Ela ba Congo mani to kabwadi bitene sika ntina peza to bundela likambo ya lia solo to ko yebelo ko litoko ko sala te. Pamba te bitumba la biso ezali ete ya balkanisation. Bitumba la biso ezali ete ya moyibi maponami. Sika gouvernement en place ezali bongo komo distraire biso pona kokende kokobana na ko détruire babiloko la ye ko sala ba makambo boye yango siko komba ezali po balingi ba séparer biso lisusu po ete to batina ya likambo la biso te. Ba mona mboka Jean-Pierre Bemba ba ko yana bango na makambo ezangi tina ali pe ampaka la motolia fika yango José Makila uti ko beta ba bombe la ali ko yebisa bilo moye kutula cha yango realite okulaka José Makila ngamwe abeti ba bombe la zali ko yebisa bino nzamba lola e alinde likambo soki boyoki yango mato ekanga miteke mon kuba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe il faut que moto pe bakoko alumombo eza ko pesa passe kasi to landala le procès ya mwana mboka wa mpanga ndenge nini esuka ki pela témoignage ya mwana na ye moko na bango azo video azo isima aloba CG makambo tinda ki biso yango ekoki nyonso tosali ka basala mpango abeta miloko la ngulu to benda eti na 10e ri siko na yo peso filmer papa na ngai po bango nyonso to bayebinga yo zo filmer papa na ngai azinga mba moka beti ngamba tati yo za mwana nani ba pesi mo de basi za mwana wa mpanga ayebisi bato na ke bobeta ye bato na ba takenga plus de 114 personnes 17 po ba komo beta tango komo beta nga beti ngati ce qu'on a kimi mbana temi pembeni ya capitaine o abenga mbenza mon capitaine en tant que un grand militaire oza ba obeta nga na misu na yo otala ngo azoyebisa nga biso tokota kama politique te so linyo kufa po papa na akufa yo pe kufa na place ya papa na yo ce qu'on a mais yo oza ola ba bongo en plus téléphone ya papa na nga na bongo na yo mais okota kama kamboti ndena jusqu'au téléphone ya papa na nga na bendi téléphone ya bongo na yo
Demba moko ba pesi sumo de passe ba komo beta nga lisusu. Zoloba otondo abanda ko beta tata na yo. Otondo abanda azalaki na banani tata ngozo beta. Est-ce que beta ke moko ou bien ba beta ke ba twebele? Otondo yenda zalaki na deuxième place. Yo zalaki. Na ebio na ovanda na 11e rue. Comment il s'appelle? Rocha. Kombo nani? Comment la banque na ebité mais bango ba ebinga mais ba ebaka kena za mwana wampanga te. Ko azana simawana. Yo ekuto ebinga. Ya ko ba kutu na koloba kutu na ko baptiza te. Yepe azalaki. Na oyo azalaki. Attends, zela na muke. Wana to kende. Otondo, boko réagir. Telema. Oui, nani mususu lobi? Monsieur Telema. Na mususu? Yeah. Oui, Telema pour boko réagir. Nani? Mususu yo. Wapie. Oya vandi. Na oya zana simawana oya cha lobo na mbanga. Wapie. Yeah. OK, Telema. Yo pe yo zalaki. Na oya akofo oyo. Telema. Zalaki pe. Yo kutu muntu na mwana katwa na mbenza. Wapie. Yeah. Telema. On va citer les noms. Pona bilongi ba ba bundisa nga jo ba betanga bango nde bana monaki. Bango o monaki. Bango. OK. Muto azai na marteau lobaki ezalaki nani? Pona muntu azaki na marteau azate po akanela kinga ki achu banga mbeli po abomanga. Oya marteau awazate. Azate. Oui. Eloko nini yo monaki bango basalaki pa ya papa? Nani asalaki nini ndenge omonaki babando beta ye ezalaki ndenge nini? Expliquez biso muke. Donc ndenge ba yebisi biso ke ba beta papa. Siko to kuti bango ba tiena kati muntu asimbaki papa na ngana bilamba aza ye otondo. Panzaki bilamba papa nyonso na ba pantalon nyonso to apanzi. Bande kolanga kaka la IDPS wala kaka la kata IDPS wala zali kondongo kaka la kata IDPS wala zali opese babo aboy nanu to confirmer penza yango te. Il semblerait mwana mboka Costa Mutamba ndenge azali wana déjà kwa ipo ete na uti komona conseil des ministres yo uti ko salama na ba makambo bango bazwaki moto atelemi sikezali adjoint na ye. Cela veut dire ko kende déjà ko bossa na ye pour la pifo na ye akwai déjà. Mais balobi mwana mboka il semblerait aza empoisonné. Tozo confirmer te. Po balobi tango ba interpellaki akendaki na sima ya makambo mwana mboka koma ekolela komona te miso komona te babengaki bongo monganga na ye atali moye ezalaki lisusu te baki koluka ba ophtalmologue ya batala makambo pe ezalaki malamu te sika bali kosenga mwana mboka Fabi Malibanda ya mboka po ete santé la ya libongo malamu te bazali ko accuser na rasi na ba voice o la pesaki bilo donc bato ba koloba la se ezali opesi mbwa boyi mwana mboka Costa Mutamba entre guillemets balobi balesi ye aspirine esengeli sika abima libanda ya mboka ndenge azali wana santé yali malamu te na ngambo bosusu napesaki mwana mboka toli soki ekozala yango nzela mpona koevite makala bayiba elikiliki kendela yo po ete awa ezali bobele bongo okovanda lokola bakanaki yo réseau de plus fort est toujours la meilleure bango bakosala nini bakokende sike yali kosukuma na kosukuma babembe banini bali kotombuka koloba na tina likambo ya mwana mboka Costa Mutamba esengeli abima libanda ya mboka selon munganga na ye. Pona nini Congo ezali bobele boye? Pona nini Congo elingi critique te?
Pour la nini Congo elingi muto eko sauver Congo te. Pour la nini Congo elingi ata moto sala ta moya bokosi ya malamu te. Pour la nini gouvernement oyo régime oyo ute kota eli komema bato bela lolenge ya mabe. Pour na nini sika ba Congo mani partout obilo bozali. Bozali komona makambola lolenge nini Congo soki babomi ote bakobomona poison. Soki basali ote na torture, soki bazui ote okomi na ngambola bango te, okumisa bango te. Donc on défendre patrimoine na yo te. Likambo yango ezali nini bandeko la ngai, intimidation ya lolenge boye, makambo mabe ya lolenge boye, ezali susu likambo nini, bako dodo ko moko lokwa soso ko dodo ko mbuma ya ngumba papa Denis. Oyo mboke komi na mofolu bwendenge nini, tolanda la ondeko mapinga oyo, nini alobila likambo litali vol, main armée, topé braquage. Donc on est obligé ya kolobele lokwana bato ba chango na mutu ke musala na biso ça ko réprimer lokwana braquage. Peut-être na benga braquage. Vol la main armée na français moko peut-être cause à simple ba français facile. Vol la main armée, des voleurs à main armée, des bandits urbains. Yango. C'est-à-dire bazo signer bena biso na loma donc na mabila ba koko biso bandeko totele me pone kolo wa biso manso onga nazali komona I2P ezali ko provoquer lelo ezali voix moko oyo bango bazali kotika Congo epolo pamba te ezali lolenge bayokanaki ye a distrait peuple congolais la épisode ya ba théâtre. Ye a distraire mission na ye yango ya si à s'accomplir ya Yudasi. Alors biso la binoto tele meto bundela mboka ba mama ya moto mojali moto mozima mite. Assalamu alaikum la mama Jawa pe ba mizima la biso ba South Africa la mboka ya Gilo Mpinga. Botele mais mon mère de Brino en Autriche, partagez mes missions, likez, bon s'abonner massivement à la chaîne de la Libération pour atoko pomolo tokolo babo solo pour être tina na biso ezali bobele ko sensibiliser, ko conscientiser, ko mobiliser, ko longo la peuple congolais na bolema. Esengeli to la muka. Bayi bilenge batata ba mama biso tuto bimala balabala. Botala nano ba Camerounais nini ba ko sala kula mboka ba. La liberté s'arrache. Le peuple avance, les militaires reculent.
train de communiquer, je l'ai quand même dit.
camerounais yango ba west africain nde bali makasi koleka biso etoboni pamba te bango balobi mokonzi ote tolingi oyo batelemi batindiki la police ngumba ngumbo la police biso botelaka pe la police baninga bayoki peuple basoli babite ezali droit ya peuple po elipe lobiko la biso batiki nzela malgré tout bakokaki sute bakomi lokwa bato bazwi bilamba mais ya bino bakopesa bino ba ordre mal donné na basokoto epola bokofuta malamu te bokomi kolela botinda mbongo ya poto beta Kagame po boye na nzala mesofo bokobima wana kofingaka bato bamama ya moto mojali moto mozima mite. Assalamu alaikum la mama ja wape ba mizima la biso la South Africa na mboka ya Gilo Mpinga. Guillaume Ngangulau pe Gilo Mboto la Pointe Noire. Makambo yo eza kosala pasi. Sikala uti kolanda sortie médiatique ya mwana mboka Bemba Gombo la Top Congo. Nali kosimba no makamuki ya mwana mboka Christelle Lusakweli. Ngai pe na bango na koko kota makamu na bango te pona mona ka bango lokwa bango ba privilégié. Maintenant ko répondre dans les cambo na yebi oyo balati CP bikolo lokwa bakolataka bato bikolo. Po lelo na boko boya ye bolati se bikolo mais bino nyonso boza ba traître. Pamba te bosalaka na ye na 1+4. Bosalaka Azarias Robert. Étranger te, Rwandais pensa te, mazalaki nani. Parmi les 4 vice-présidents. Donc à gouvernement kaoyo. Bemba yo zalaki wala la kati. Oyebaki te Azarias azaki Rwandais, oyo salaki na ye, o bobane ko sola na ye, papa bakokanga kabino tangu Congo tokozwa yango. Pobo matabo qui tokozwa Congo. Azarias Robert nationalité les a douteuse. Paix à son âme. Yo pe Bemba Gomba lolengo moko bato bakomi ko douter pe la nationalité na yo. Babi mama no centrafricaine. Papa na wazalaki soki polonais, soki pe ndani bakolobala, bakobimisaka ba makambola ebele. Soki pe putulukesu bakobimisela ka bino wana. Au moins que ce qu'au Congo c'est que ça ka gouverné par les étrangers. Donc fils du pays na gouvernement mboka wala ote. Tolo bezalé ka balumumba o bayaka po ba gouverner mboka malamu. Po ata Mobutu bokosela makambo lobi aza centrafricain. Donc siko c'est que bino bozali complice na bato mabe o baza koteka mboka bakokanga bino. Comment bino boyebaki ke na azalaki Rwandais botika ki a gouverner mboka pe kabuya CG de pes asepela lobi mokonzi atali aponi kaka oyo aza moto malamu tokumisi ye lelo bokomisi so étranger na landi pe vidéo moko la kolukaka yango ya musée Laurent Désiré Kabila bako tous les pour la mona na yena albi mo ana bomaki batute alobi rebelle ezande bemba mutatuta batuna maboka. Finalement na kati ya mboka oyo histoire vraie za wapi yango lumumba lobaki photo comme histoire na biso tant tozo nga to koma yango regardez ces bandes des assassins baye pour la ko déstabiliser vérité yango la lobi moi la mère de Brune en Autriche bon s'abonner massivement liker mes émissions bon partager JKM le number 1 océan de la presse congolaise mon sala na bino na Gauthier Boulay ezali ko partager mes émissions ndeko langa moko akomela ki ngai papa la ngai papa Pierre Okende azabongo na mboka yanga mokonzi na Angleterre bala nyoso ya Angleterre na pesi bilo mbote baninga ya Pierre Okende azabongo na Londres papa Pierre peselanga bandeko partager papa Pierre partager liker commenter bunde etumba ya ba vitalisa bato bosolo po awa la chaîne de libération, tu as mobiliser, conscientiser, sensibiliser, ça l'éveil patriotique, que l'on a peuple congolais la bolema papa Denis et sengeli bo tombo la pesa mingomo la bilo maboko la bilo sa bobele tout na kotinde la kabato émission ko senga la bango ba s'abonner pour la soutenir chaîne au point faut bo solo de tombo ama ba maman missionnaire na plus rondé la mboka nitababe il faut que yo monter ba kokwa lumumba totele maman bonheur mais Genèse manga Valérie Petelo totele ma poto bundele kolo lik bakana ki prisonnier de Jésus ni kota mutuka mwana mobali oyo ya top 13 maman na ezali moto ya Congo central maman na ye ngala sola kala famille na ye ba soutenir ka pe émission oyo maman na ye ezali moto ya Congo central
Tout ce qui somania, critiquer, n'a pas de défaut au monde na mutu. Mais ko bambela l'autre côté. Net le lobo lobi biso le batuto comme ça qui Martin Fayulu m'a dit le Sénégalais to longoli yango. Bande des idiots. Faut vous croire que ça pour passer mutu mon nationalité nda ko bundela mboka te. Vaut mieux Sénégalais à so bundela mboka qu'un Congolais traître. Hein? Les lois sont qui tous allés comme boy les lois rwandais et allés pour la Kagame. Mais c'est pas tout rwandais pour Kagame. Boso mona ba misusa ndele bazo ina Kagame pe bazo condamner président ya Congo. Parce que mona mboka usa yelo ko côté. Mais na ebisi bilo José Makila panzi la ndenga ko sakala te na boko tia mona mboka bemba gombo. Les lois yo ko beta li solo ya naté ata mokolo moko te papa. Poyo zala qui parmi les 4 vice-présidents au travail à nommer yo. Tu as accepté l'inacceptable. Donc, aux alliés modèle te na Congo. Aux adines te à copier sa leçon. Au koki kolobela nate. Parce que ceux qui bakangi na bakokangana yo. Mais na ina tout le cas mutura moko mona mboka bemba gombo. C'est quoi yo? Aux la ministère nil. Aux na transport. Tous ont la défense. Moi, je vais faire ça. Ndekono Bemba, Alim na ministère. Pour tous les battre. Tout le monde a dit ngumbe na kangi goma. À ça les côté. Les lois qui le domaine et le transport a échoué sous soutien. C'est quoi à ça l'abandon des postes. C'est quoi à ça la place nini. À ça jouer rôle nini. Pour tous les c'est quoi ministère n'a été. À son dans les transports à ça la défense kaka yemoko. T'as la désordre à Congo. Mon temps qu'on est à la place à Zate, ils y passent à pouvoir. Hein? Donc, soit fait de tout gober. Botika ko distrait biso. Bozalami bali à solo. Pour récupérer Bounagana. Pour récupérer Minyembo. Pour récupérer Fizima. Non, non. Nini. Kivu. Goma. Pour récupérer Bakangi Bamboka stratégique. Pour récupérer yango to ça la posa ya bamboka la biso to boy balkanisation to boy distraction. Bon tu ka kozonga la biso ka histoire moko. On en a marre disque on les a raillés. Bon on sait que na azala rwandais. C'est quoi eloko nini bo sala? Il vaut plus que bino. Parce que ba concertation na nyo so sala bazo pese maboko bazo betele maboko. Bazo linga e bino soki boke ba mabilo mabaka. Bolingi bo enseigner peuple nini bino bato bobomi mboka. Bon cédé bon nous cédé té bon zoyel kala ba discours moko mensongère. Comment on dit étranger konzanga pendant 18 ans? Comment on dit maintenant travailler avec étranger ba Robert bango tant to benga la ba balal ba protéger bango. N'est-ce pas les soldats congolais bozo tchapa ba protéger bango? Les loba libanais ba pakistanais ba indien ba chinois baza ko konza bana ya mboka bino bozo mona. Les lots congolais a sali ata alimetité ata elo côté bozoya ka ko tromper biso bozoya ka ko intimider ka biso bozoya ka ko ah non 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 on en a marre assez pe la ko kosela mutu makamu ndenge wana bokende nde ko défendre mabele na biso non à la balkanisation to boy ba massacre rezo salama to boy ba na mboka ba kombe étranger na mboka la bango moko bo buki bato bibuka buka bolobaki bo pesa bango ba mbongo mais bo buki bango bozoko kala ko servir peuple te bongo bo kelo bunde tumba ndenge ni bo memi mboka la lokuta bino lieu to soutenir histoire ya mboka tozonga la vraie histoire tozoke vers le 30 juin mais bino bo bandi susu ko yiba histoire ngo ko boma ngonde ko boma ko koma ya mabeku ya mabe na 21e siècle. Congo depuis le 30 juin 1960 ils ont indépendance. Mais mboka on est au monde dans le les un pays dépendant. Basa ko konzabiso ba décider basa likolo ya mboka o ezali un pays indépendant. Bozo ko ka kosala likambo selo bino moko te. Ba congolais bozo na pifoter ko konza. Bino moko te basa ko konzela ka bino. Ba mendele bazo ke le kozwa bato bazo kotsa bango na est république. Ba réussir ko balkaniser mboka. Po bazwa bato bakota ki wana parti ya Royaume-Uni baza kotindela bino bango baya ko boma lisu ba congolais po bazo ba minéraux bango ba industrialiser ba mboka la bango.
Et bino moko bakolo biloko bomona kango te kaka bino moko bo détourna ka boli aka pouvoir et comme ya bino peuple congolais bomoni ba peuple baninga bomoni ba peuple baninga tango bazo telema faiblesse na bino zeli po bosaka sima na bango oyonde yende yembela ka ya ko yembelo moko nini otikali chwantomo botelema maman Célestine na papa Michael la patrouille la mort nous vaincra papa Alfred na maman Clarisse bino tout boza la Suisse ba maman ya Suisse ba maman dolo ba maman na jolie ba maman va ba maman botelema te ba maman botelema ba pour amener Angola le bondi ya botard de bonheur c'est monsieur kokomela bino mamour d'Angola la mokitene Florence ya matondo bino bisolo soto bunde tumba ya Congo na awande na sukisi bo partager bo liker lik makana ki prisonnier de Jésus à Nikota Mutunga bisika no so bozani na Point Noir na Brazzaville bo telema bibish boseko bo telema to bunde tumba ya solo tango eza esu ya kolala te tango ekomi likambo la tango lango tango ko bunda tango ko récupérer nation oekei tango to za lesu ba lâcheté ba faible te to yoka te to se to yoki to se to moni na yebisa ki bilo mona mboka Costa Mutamba balobi entre guillemets ba laisser aspirer tanga kendaka kusamba ba interpellaka ye akomi kuna komona te melio mwana mboka benga ye munganga na ye komi miso ophtalmologue mwana mboka ifabi malibanda talaka Kongo ya biso yango wana Kongo ya biso yango wana soki bakani yo babeti yo te lokwa babeti owampanga babomi yo bongo te bakokeno na boloko batortire oki lokufa kuna bakopeso ya vite fait okende soki balobi lobi eza mosika kasi mboka ya boye nde yango tokosepela na partie ya boye te tofungola miso bandeko na ngai. Merci la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci la Pape J, directeur recherche stratégique et paix à son âme sango mokonzi pareil bemiso babiso. La patrouille, la mort nous vaincrons, la peur doit quitter nos esprits. To bunde le kolo absolument zonga simate bilenge telema pour être ngongezali mabe. Est-ce que le 30 juin école kalapela ndenge ya solo ah Lumumba ah 57 patriarche ah Mobutu c'est ko kongwendo wazabanga tinde talo take tumba elombe cc tokosuka wapi to telema biso banso pour être to bunde le kolo abiso vraiment bana pas comme les autres Zambe azala bila pambola bino bajili mambweni bashiko vraiment Chiko Mambuku boza tellement belé c'est le monde donc Willy boza vraiment ébélé Tosunga Congo mon mère de Brino en Autriche musala na yo et salama que Dieu bénisse et que vive la guerre en RDC.